Les 18 est comme une férié. Les 18, demandons ça sous des missions. Toi, Arieta. Tindele Obi. Grandoi. Boum. Oh, nous avons la pensée de toi, Arieta. Continue la moto. Boum. Moto, fire toge. Moto. Moto. Ozotinela kuwa moto ataza kotambola ataza na wesa za kotambola bofula yi ataza ko moto bofula ozotinela moto sekofula yi moto ba dobage na lifuni yo munguna bafula munguna temeba batindela kana munguna moto Molimo Raissa Mpindi, Munokolo wa Soso, Misulu wa Mongoli, Choko Maboko Mwindu, Tozotindela moto, pasoni moto. Il faut charabouer. Raissa Mpindi, maman va Mongol. Il faut charabouer. Ah bon, Maman Mongol. Donc ça sujet toke. Raissa Mpindi maman Mongol. Tozo kene. Kosenga na Nzambe. Oyo nyonso. Alingi Karini mwana zo askende liboso te. Alingi Karini mwana kufa. Alingi Karini mwana kende te. Raissa Mpindi maman na Mongol. Eta ke Nzamba pesi biso mwana yo lingi mwana naza liboso te to tingele moto. Néné, tu vas Néné, s'il te plaît, pardon. Ah, Néné. Néné, s'il te plaît, on a respecté trop, mais on va exagérer. Bon. On va dire que tu vas voir Peggy Titamboui. Non, il y a un film, si tu n'as qu'à laisser là. Ah. Oh, au bangate. Tu n'as Néné, un film, Néné, tu n'as qu'à laisser. Au mona, c'est comme mona Peggy Titamboui. Tu n'as qu'à laisser un film. Au film. Pour la carrière. Néné. Néné, un film, tu n'as qu'à laisser. Oh, ça m'a bien. Ok, les gars, bon. Non, bon, les micros, voilà. Mais non, on Néné, Néné, ça va éviter que moi, on est en retard. Il y a Zika et Yumi avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada.
yena mamende ko lelo kwa baraka bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Arieta, Tindela Obi, Grandwa, boum. Oh non, 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 pour ça il va mouton Arieta. Continue la moto, boum. Moto, fire, moto. Totanga eloko na kombo banguna nyonso fo kotanga bango na kombo banguna nyonso parallelo France 24 France 24 namoni arrivé à France 24 parallelo Sambolé tozotindela kuna moto ataza kotambola ataza na wesa za bofula ye kotanga ko moto bofula tozotindela moto mutu badobake na lifuni yo munguna bafula munguna temba batindela kana munguna moto molimo Raissa Mpindi munokolo wa soso misulu wa mongoli choko maboko mwindu tozotindela ye moto pasoni moto il faut charaboy Raissa Mpindi mama ba mongol il faut charaboy Maman Mongol. Donc ça sujet tokei. Raissa Mpindi maman Mongol. Tozokende kosenga na Nzambe. Oyo nyonso alingi Karini mwana zo askende liboso te. Alingi Karini mwana kufa. Alingi Karini mwana kende te. Raissa Mpindi mama na ba Mongol. Etake Nzamba pesi biso mwana yo lingi mwana naza liboso te to tindele moto. Alelo, namoni arrivé à Peggy Titan Pazawa. Peggy Titan Boni. Ouais, naza bien. Fotka ke Natala elobi na butu namoni bakangi garçon mo boye. Ya journaliste Ndoki. Anote me mambwazemi. Comment na bakanga ke likola tol. Bakanga kitambo. Alinga pumbwe bwe. Comment na kitambo parce que tanga moni lisolo Karine. Azoko kalisuko tanko bimate parce que ba okanele pe pa nzoi. Siko yo mona suna ya Karine ba tsele susu. Ken Makizoba. Ken Makizoba. Siko lelo. Mais ça arrêta Peggy. Te arrêta ngala lobela ngo quand même trop. Nga kutu bazo finga nga pa mama Mongol Raissa Mpindi neti nga ya te ofele na kozwa ote taka ne na zate ofele na kozwa ote ata to na langa boye ke ba bibi vume koti ngai na kiena ta paka juma yo na bi ata kaka yo obota ba Mongol obota ba ndundu ko makidi na nga n'a rien à voir na ya obota na nzoto na ta biso sko za kana ba chinois tala mane tala mano bien bota na zona les gars. Papa, Valentino. Ah ouais, Valentino. Valentino, nouvelle collection. On a Charlie Boutique. Charlie Boutique. Oh, moi, on a fait dire que tu es patron de Ken Okokati. Mais tout le monde bango analyse et ba ko so ça. Analyse ça bango ke Nzambe za Nzambe. Au moins tu vas comprendre puis comment va benga. Mais c'est Google. Oh, il y a un jour un petit bango. Karine Mokonzi kuna zi plus qu'intelligent. OK. Karine Mokonzi la baronne. Mais nga na comprendre te Karine
nalingi balakisa bango preuve nini balakisa bango nde mwana bande kobima Karine na makolo mais nyonso mwana botami baondima kaka te babio Karine atika balokuta wana bayokani na docteur et tout te neti vraiment Néné s'il te plaît pardon Néné s'il te plaît sœur na nga na respecte encore trop mais okomo exagéré bon omo neti babiso bapeki titambo na oya na ofingo makasi tina kaleso nao obanga te neti nga Néné na ofinga Néné atina kaleso omona c'est comme mona peki tita tina kaleso na ofinga ofinga pona Karine Néné na ofinga tina kaleso na zamona mabe okini ka bongo na bongo le mikuse wala mais nako pona Néné ate Néné so bayebise ke moi neza na retard Néné atika babiloko oyo Karine na ser na ye papa nga na loba vérité nga na sala boulot na nga bien na oyebi peki tita biso to nga ni omana minute ba chinois ba accent nga sou vacuum omona te finiment Fennec Mokonzi félicitations merci à vous merci peki titon vraiment merci na Zini Kumbi merci na Kilimanjaro de la presse merci na Judith vraiment bitumba oto bandaki lelo bandeko ba continuer ngo c'est ça Karine Mokonzi na lobaki babanda osala injustice lelo te kala mais lelo moi moi si wana a témoin killer vraiment il y a témoignage et il y a miracle Nzambe donc na sengi merci vraiment à continuer ka bongo ndenga do continuer batu ba kangaka ye kaka ne bazo kangaka ye et ça la peut bien comme on ezo mata mais to zelaka moi na tia kokisa ba inane to mona scène moi na alaka so azui Karine te azui vikulité oni pindi ngai ni na bongo mama mongol na opesa ye vraiment zoto na mobimba na opesa ye bakombo ça c'est pas musu balo ba ke to comprendre moi nga za lokoya ya papa éviter azuete et tout mwana na yo toke no vandela pena Karine liboso boyo tani mwana obimo bige ba mère ba maman bana mambo babi mais obige Karine azani senani Iviani esprit bon ngana kokate nga pousa na boyesi ni kombe ngana kokate Fennec bilo musu ya bloko lobate ko Karine mwana te yo ko ba bilo abongo te wana bazozo kolanda bango te parce na micho ma c'est sili ngana ebisa ko ngato bana ko pola foye bango na Karine tata no chamu ko ko pola po Karine aleno na mwana te c'est ça to ba finga Karine ki sita na mona bena to pola po ape na ngote mais tango ba ki sita ngoto mola pe ba papier te ba o docteur aloba ki ba kate matrice ba yango mona ebisio mibali nyonso bazali na Karine bana sa Karine lelo te po Ivia zui Karine vierge zini kombi likama virginité oyo likama virginité oyo yango ne créer problème na internet Karine bazoye vierge pas Ivi bongo ba leka elo bana sa mo ba je ya ba tele ya ite sakana non ça si réellement baba na ko bimana Karine azwa se bikala po Ivi pena zwelo mo pena centre coup de tête ngidi la Chine gangi wo 5 minutes additionnel o ça dit maintenant que Karine non o Karine aboti ni dango en tout cas merci beaucoup banga baba etula olobi baza banani etula mais abala nan mutoto ta nan Yvette Kalombo sikana Yvette Kalombo na limbisa ye ngaku makambo na oboya na ngai ero na kokota mama Yvette Kalombo ero mana ero na montre Zini Kumbi aza ero ero mama Karine etoka ba nouveau né ba bimi ba baboti sika ba Arieta kutaleki Yvette Kalombo na kombo mwana nana bébé aleki Néné na kombo aleki Néné to tangika bébé Arieta balobaka ya Karine Mokonzi kala mingi to mona ba génération na biso tout bando bota bana biso ba komona bango bazaka banani ba Arieta so boti mwana mwasi na sukata endo suka kana bata na bata Arieta Titita Marieta Verieta Gloriata. Gloriata. Oh, bota nzela. C'est l'ambiance. Professoyer, tu es ça binoké. C'est ma micro. Topanda tomela, toka wa moi. Ngana parallelo. Ngana obeta bango, ngana obeta. Omana minute ngana obeta. La beti bango nyonso. La beti bana ba lugwa bia ko beta. Ya yo kano. Ken pia na yemo na ali pasta na za libo
liboma. Oh, Joana te Quelqu'un na ye moko uti poto, ana problème mafuta. Ata famille oyo kena ko ma famille te, apa ko la saison sèche. Tale awa, aka na ba pembe. Mangola ken. Lo pimi pasui. Torota merci. Moi qui sais ce mot. Moi qui sais ce mot elongi boye. Moi qui sais ce mot boye uta. Voilà Valdi. Bazana na makizoba. Eh bon yo mo chama na pegi titana na kombo makasi. Na kombo na meza ya beste na tika mutakala te na bima mbuma te po na lialia bara batu. Ya lia bara batu yango moni ba bwakela ka biloko wana. Mwana na kisenso. Alia bara batu. Biloko ebima. Ngana omaninga batu ba osela. Aloba manike de batu manike batu innocent. Ye moko ke na kota ba maison na ye. Akonta ba maison na ye zo ba sa batu. Manike mta na prince babia. Aye mana Vodacom. Meilleur chanteur muta ko kana ate na minute. Siko bolinga bo distraire. Tana distraire ki Sinjora. Vous comprenez que mwana na ka demo. Fiki Sinjora longwe. Na la team ya mwana na kisenso. Mwana na kisenso. Na yena ndiye yemtaluye kote na muno. Ayela ke libabe. Ayela ke libabe. O m'a dit na minute ki Sinjora a changé mal pas Weranson. Kwa Weranson ngana que na ba déjà na ko senga ki Sinjora pardon. C'est pas héritier watanabe. Na ko senga na ba mais na minute so wela ngama mamba batute. Na senga na parallelo. Ko tuna ngama mamba bana na filmu te. Kalomba finga Karine ya bimana banganga. Abimana bambua, asala boye, amatuse zika, ayebi pasi ya mwana te, lelo to moni Karine memi beba rieta. Siko est-ce que tala ino elongi vet kalomba misi alobi na nene. Tabi longi lokwa ba uti matanga na pasa. Mais bazai na gombi. Tabi longi ba bimisaki. Bana longi mawa. Oye mutu so da défaite. Neti ba ser na ngana bana défaite ya mabe. Na minute ba lo baka pona baloba yaya. Ba lo baka pona baloba ba zozorino ba lo ba pona baloba. Surtout mutu ka musanga nene ya. Est-ce que ko ndi moko za mobali momone longi nete? Si abotsa mwana. Nene ya. Oh, mais mobali abotsa mwana atatonati. Papa na Stefano. Yo mona ye. Oh. Yo mona ye. Ngapona Karine je suis tout à faire. Anala bota nene wana na bien te. Papa, on a refula batu. Potika kana fula bébé wa leki ba bébé nyonso arietako. Na kotanga ba komba batu. Ta botangisi nga komba makizoba. Awa, botangisi nga komba mwana kisenso. Botangisa nga bolo betu nga Eve Kuli, Karine Mokonzi bébé o ayena lupemba koleka ba bébé nyonso. Tomoni mura de la passe azo benga bébé arieta Afrika ko vana na betelo makamama na sala. Ya ta yo moko va matalanga na biceps bo. Talanga na biceps bo. Ero molo ba mura. Ngana linga ko kota. Siko yo lingi siko nga bo ba kota nga. Ero yo vraiment. Ero ba niveau ba mura te. Ba mura na ba bana mikie, ba luka kaka ndenge ba ke no le saka ba pasha na bango na internet na bato ba kumisa ba. Mais bo ba demo. Mouvement sala lisumu. O nzamba ko limbisa te na mokili. Na geste. Yo zo nyoso ba mbasi. Ese mutu lokwa mura vraiment nenga zana. Akofa na mabwelo na internet pe bo bato bozi pe boyo ki. Na bisa Gloria. Yo ko to leki. Gloria bien. O leki Gloria Olangi. Mama. Gloria. Ngata Gloria batiki ata na nzela ya libongo na ozwa ete. Moi c'est personne na kitoko. Torota na kati Zini. Kokota na kati na onte. Kota na kati mama riena. Na arieta. Ka on lobi to kota na kati polo bipe moi mingo zo moi loko malili. Na makambo nga na ebi ozaka déjà patron. Ya na bi kota na. On na bana chango ba se respecta. Ya yo na Mathieu Bonché. Le chèque na bino mona kisenso. Yema le chèque na bino ba journaliste nyoso bo uta chango. Tokota nani. Lobi mingi te. To okitsana mutema tokei. Venez. Na bi ka batumboli yo sara internet tozali quoi. Makambo etali yo te papa. Yo ye makambo etali yo te. Makambo etali yo te. Yo kotele. Na mwana na kisenso. Mwana kisenso babakela ke bilo na nzoto boye. Mwana kisenso mutu mule. Sambole. Mama na mangol kolokota. Le kolokota. Sambole. Moi bashimboka nani?
ntongo o ayebi te ekomi nana basami grahamba bomo nde navandi bale padre patient balobi président héritier aza wana président baloka na famille avant s'arrêter nani Nyamako asakati loboko sambole sita kapashi ozobimisa pembe ele ya obaninga no basi ya mataki na kari Pindi zakiti vanda to saindeni zemeza Raisa Pindi likona ngo yakafia mukuse ya choko fils tel avec lui fazo attend la melabana buite likola Karim Mokonzi azangisa yo kimia vino mobimba atoke ndeko tika bana classe so ba ebiso ka Karina sali video okimi mbango ye alobaki nini alataki nini Karim Mokonzi rêve na bilo likona ngo mama Coca-Cola to sendeni Moura de la presse azonga na eka place bandeko lobakeze mezate abanda kolobake Arieta Zali Arieta Botami le 18 comme férié le 18 de banosa sous l'émission le 18 juillet de banosa sous l'émission pour comprendre nous on a été pardon parce que na une émotion de Arieta qui coule à sa Botami donc aux années na fait que mais la torondia les autres sepela pour Arieta qui coule donc et ça la maté Moura makamba Moura mamba Moura ko tunango Peggy Tita mtebi dossier Moura ngana ebi dossier Moura te. Merci très chers fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Donc
c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Hervé Chinois, notre tonton de la presse congolaise, l'homme de studio le plus folifofose. À chaque instant, mes pensées, c'est métamorphose. Balobina, n'est qu'à mécato plus introduction à Bilelo Oyo, une mobozo mona espace et nondé awa, toujours fêter la naissance. Il y a bébé Henrietta qui coule la princesse, abi nièce internationale, bisoba oncle nièce internationale, tu veux qu'on fête bon naissance, il y a bébé Henrietta qui coule la princesse. Donc quant à moi, on a profité déjà, on a remercié tout soutenir Hervé Chinois. Donc là je vois mon sponsor officiel Joe Fakaro Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Merci à GM Fashion Design avec j'ai tout mettre à la patronne à la mignonne. Merci beaucoup à Joe Fakaro Fret Express. Merci beaucoup à Cabinet Cosmétique Caprice d'été Kinshasa avec la patronne Jemima Bokota. Moi, Sinzame, moi, ça fait sans doute à 100 tâches depuis Montréal. Donc, on entend ça, Miko, on a déjà tous en fait avec Moko Nzabi. Oncle et nièce internationale. À qui j'ai dit déjà bonjour, Fennec. Bonjour, tonton Hervé Chinois Noir. Bonjour, Batutu Baota Labiso. La Chine. N'est-ce pas happy, n'est-ce pas anglophone, Tolobaga. Tout le monde est makasi bébé international ngai Fennec Mokonzi nala oncle ya nièce nanga à la Europe bébé Arietta lelo yo naissance à Arietta après prix nenge moko c'est 100% moi 45% nenge mona Jésus nana ezalate mona Jésus mais l'autre côté ba bébé youtubeur donc ba bébé youtubeur dans la fantare comment ça fantare parce que bébé Arietta faut ça roi de Londres donc bébé bien botam na YouTube Naza maman Naza muta YouTube Karine Mokonzi la ONU numéro 1 internet donc naissance Arietta na mona comprendre à Jésus parce que Jésus ava botama ba tout déjà ba ndeko la naissance de Jésus Christ donc ningi bébé Arietta avant botama ba to ndeko la aboti na boti asabotaki enfin Jésus Christ tango botamaki Jésus Christ tango botamaki to monaki ba sage ba homme sage balandaki étoile ba homme sage qu'on a mona bango eza Marc Tabou et puis Hans Lozolo ba homme sage au mona yike ndé mona Jésus to mona la richesse au mas ko na la Chine azalaki yes homme sage mo bunga nzela po bazaki pele moko ke nzela mususu yene la richesse vous comprendre donc vous comprendre on a minutes oyo tangu bakomi Yesu abotamaki na ndaku na pays mususu Karine Mokonzi à la congolaise mais kobota en Europe après prix et que ndenge moko vous comprendre donc na minutes oyo bébé Arietta botami Yesu tanga botamaki na 12 ans akoma de côté bébé Arietta bokeba akoma pe chroniqueuse na 12 ans et akoma chroniqueuse moi la serment de dans néo sakalate mais batu babi Karine Mokonzi mi boti mais akeba o ya sala yina mokili pe ko komela pe moi ne pas au sala moi Karine Mokonzi sala mutu mabete na internet sala mutu na mokili mabeni ni Karine sala na mokili mabe moko te Karine Mokonzi sala mokili to nous papa papa very ouais merci beaucoup moni lelo tozawa moni ba komini bébé Arietta neta neta la portugais to comment na portugais Arietta na français na portugais da neta ngomo to komi neta donc so tali na so mona fleur so tali a mona fleur ba ballon d'or o ezola ki sa joie o moni tiguna cameraman ba luso mona na porte tikuno do mona o moni minda nezo beta vert ezola ki sa monter ma pembe donc comprends donc nous sommes là tous on a pour nous fêter mais en attendant tous fêter mutazo te kaya déjà na biloko ya romela parce que lo balo ba sala sala rien yo banana tous bana déjà na kene na zono bouteille mo ya whisky poto fongola to yeba poto zo fêter quoi tous fêter apparemment louer musique ouais to louer musique wana orchestre munene ya bandal wana orchestre munene ya bandal no na ba misa mineno yebi ya ba kenela ba wenge ba bima na orchestre oyo donc vi ke bazana
mama Karine bien balobi bon to ya ko accompagner na moi petit na Lovi na Mbonda za wana suka leader pe wana za donc dans makambo ya normal bon pour savoir tout dans ma question donc c'est pas un problème donc to keto za leader moi momo koka par rapport ouais. Bonjour bonne santé Tokos monyo awa na événement muneno esalama bana poto bazolo en direct oyo tozo fêter kobota maya bébé Henrietta mona ya Karine Mokonzi la baronne likamunyo lilobani okolo banano na mbota ma bébé Henrietta bon to CP d'abord pour bébé Bimi moi ba polémique ezalaki trop makele ezalaki trop oh boye oh ya lokuta oh nini mais confirmation nango bébé Bimi c'est-à-dire ba jaloux ba si ba koti na bango c'est-à-dire biso ra na esengo to CP la moi musique to CP la pe pour na bébé na biso merci beaucoup leader merci Sariane donc to sa bongo Judith et la bio moi ça Moindo babi bioti na kati bio partout bonjour Boni oui ça va tout le monde a essayé net à food base na biso ça décoré na ndenge moko mais qu'est-ce que expliquer ba Hollanda biso non bisayo lelo bomo na vraiment c'est ça parce que beaucoup reçu d'aba interview bomo que lelo to célébrer bébé Henrietta non plus non merci et félicitations à la baronne Karine Mokonzi et pourquoi pas papa Evi pour na oh nzamba pessimiso non parce que comme il y a biso nyonso non so moi la zana kati za ya bango nde bilibanda akomi ya mutu nyonso parce que bat ba finga ki tellement belé net nga la sala banalise soki 1000 analyse zemeza tenga lo baka zemeza kaka et lo kango ya liboso zonga simate enfin le tomoni bébé Henrietta la princesse de Jésus-Christ en tout cas et sengoza bomo na ma to célébrer bomo na ma ba chez seigneur sa baneza wa tozana bleu tozana rose tozana na bleu ciel donc elaxi ma signe amour en tout cas ba chinois ma autorité tout bois libanda mboka merci na bino na geste bosali merci infiniment et merci na tout boya awa poto célébrer bébé Henrietta merci beaucoup Judith et la bio merci toi chef des internautes to pemina awa to contresima point na via mutu za nzambe eza batu mususu oyo to mona na bible wa sokola ra yesu makolo arandumba batu nyonso banga ba lapide eza à peu près na histoire à Karine batu nyonso peut-être balingi ba lapide mais au moins batu nzambe à confondre vraiment batu belé je dirais félicitations à elle ngana eba qui est déjà au bota ouais parce que une fois to fanda Aisha ko rabenga ngai parce que na l'autre Karine a José mi aboti na bien à gloire à Dieu et puis Karine da au bota a ou mais peut-être on se sous mususu donc ba ke ba peut-être yena ezi au moins Henrietta ko sera une année boy Karine a sous na mususu voilà vraiment mais lelo bande on so ba komo lo ba ke mwana wana ba yambie na monde lifelo ba ko tiaye panzi likolo on so ba ko tinda na batu est-ce que ba bilo wana ba ko sala za kitoko nzambe aza nzambe ya ba orphelin aza nzambe ya bana aza nzambe ya nzambe pour dire que maman Charlotte babi assemblera makasi pour preuve ba prière na yango sa Karine abota mwana moi je trouve que oh nyonso ba oki kolobela yo so eza encore nul sans effet ils en effet moroti au mona baloba to mokili loba to sala ndenge oui Karine aza spécialité aza na mabe na ye mais nzambe ne mutaye ba ko laver mabe ya batu et puis azong samutu na droit chemin au mona peut-être Karine passera nzambe pardon sera peut quelques-uns pe mokili pe bolimbisi donc batika na bango ko tentiri wana za angelu ya batu nzambe trop parler peut tuer et ça la bien donc voilà merci beaucoup bonjour bienvenue chez nous nos abonnés des Concept TV mbote bonjour na binotu babi mbote bonjour na ba chinois nyonso bolanda biso partout dans le monde entier welcome bébé Henrietta babi lelo ndeza lelo nde makiambu babi lelo nde makiambu babi lelo nde lelo opesi mbwa boy bomo na retrouvaille bomo na awa eza retrouvaille ya ba chinoise ya bana membre parce que to célébrer kaka arrivé à bébé Henrietta en tout cas vous s'abonner vous allez toujours brancher scotché parce que awa bo vraiment et bote le bébé Henrietta et quand le bébé Henrietta ti bébé donc nyonso bébé Henrietta awa vraiment bo zwango en gros en live ndenge kaka ezalaka
ndenge kaka bozomona chinois. Bonjour, nous avons une interview, on a déjà des tozali, nous sommes dans la bruit. Bonjour chinois. Ouais, bonjour Cynthia Mbombo, moi on a mon colo le Kilimanjaro de la presse. Donc bonjour à internaute tout Hollande net. Moi c'est Hervé chinois noir quand on play de la presse congolaise. Ouais, non. Impressionnant et ça ndenge to moni abatunyo so bazana la bruit. Impressionnant ça ndenge ni pour la journée. Le beau célébrer non nini mingi expliquer no bato ba Hollande. Impressionnant ça toujours ya joie, impressionnant toujours à joie ko botama ya bébé Henrietta donc Henrietta qui coule babi naissance à moi na oyo et ba ne kozela maloko la naissance à Jésus-Christ. Zili pour ça non. Naissance Henrietta za kozela maloko la naissance à Jésus-Christ. Yango moni biso to sangani boye essayer belé nombre na net à foot pour célébrer naissance ya bébé Henrietta. Karine Mokonza afingama bakata ba trompe afingama mela milangi afingama longola ba zemi ba musicien arozora zemite azui bat bo sans douter na zemi wana aboti bat bo sans douter toujours de moni va changer ba maloba de son va changer maloba te Moura Fivette nani Mida Bosala ba direct Magali le mama Raissa Pindi Bosala ba direct Bobo ya kaka ke Karine aboti etiam ke ba le ba ke Karine adopté mwana Bosala ba direct boti ka ko boti ko changer ba maloba moni elo na sera Moura moi c'est le roi Karine comprends Moura c'est le roi Karine Moura c'est le roi Karine moi ne appelle Karine Masanga ne peut appeler la Moura Masanga oui Karine aboti oui moi na bimi Moura eh ba ka moi c'est le roi Karine ozoze me abota Moura abota boye donc en tout cas bango moko ba changer ba maloba na bango bakangi bisaka ba pakati mbango ba komi mal à l'aise na kombo Henrietta mal à l'aise Henrietta qui couli bébé nièce international tout le monde a ba neve national mais ya biso ya nièce international tala mwana loboko maman yara joie toi na moi bébé espace to louer combien donc l'espace kitoko ba décorer kitoko combien to bomba appris orchestre na ba beta na kati to louer combien bongo babi inane kozala ndenge nini oyo naissance à Pamba bongo inane ya Henrietta ça sera comment oyimbisa mabe bino moni mwana ana ye age ne ba ke malembe nke mbango le na ozini 5 mois na ye inane 10 mois 2 ans 3 mois 15 mois 3 ans donc yo ke bo akola la bébé da fou ta bébé da botami ana compte sur YouTube a combien na plus de 10 000 abonnés Henrietta qui coule TV ta bébé a na chaîne YouTube à 10 000 abonnés donc na compte bancaire bébé quel est votre secret qui est caché derrière vous pour na maramono et salamate na YouTube maramono et salamate hein biso ta ba soutenir biso bana membre na la Chine ba derrière biso ba vraie chinoise ba chinoise auto bengana te ba chinoise to bengana te ba vrai chinois te ba révolte te biso te bengana bango ba bengana bango on comprend moni Karine en tout cas Karine to c'est la deuxième mois Malembe Togei oh Rabaraba Sika oh Nyoso azala posa mwana wana akola te tobani watinele moto fire Tokei Otala tout totanga eloko na komona banguna nyonso fo kotanga bango na komona banguna nyonso ya Karine na kombo ya Moura oyo alingi bébé Henrietta bayiba ye mutu tozotindela ye moto zela tozotindela Moura moto ataza kotambola ataza na wesa aza kosumba ataza soki na nani Moura azali kotindela moto munguna bafula munguna tembe batindela ne munguna moto balobi
olobi soko moni ndoki belela mongo esika sikobo bela molimo Raissa Mpindi munoko loko ya soso misu loko ya mongoli tioko maboko mwindu tozotindela ye moto Tangotina moto faut charabo Raissa Mpindi mama mongol faut charabo Mama Mongol. Bon ça sujet to prier. Raissa Mpindi mama Mongol. Tozo kende. Kosenga na Nzambe. Oyo nyonso. Alingi Karini mwana zo askende liboso te. Alingi Karini mwana kufa. Alingi Karini mwana kende te. Raissa Mpindi mama na Mongol. Etake Nzamba pesi biso mwana oyo lingi mwana naza liboso te to tindele moto. Voilà, merci, Sosa content. génération na biso biso tout bando bota bana biso ba komona ba ndezaka banani barieta ba boti bona mwasi na sukata ya ndo suka kana bata na bata arieta titita corieta marieta verieta glorieta yo glorieta ah glorieta glorieta oh bota na nzela quel piano yemo no ana problème à mafuta Sima micro. Quel piano na problème? On a parallèle. On a beta bango. On a beta. On a minute on a beta. Beti déjà na. La beti bango nyonso. La kati na ba lugwa bia ko beta. Ya yokano. Quel piano yemo no ali passa na za liboma. Oh, Joana te quel piano yemo uti poto ana problème mafuta. Ata famille oh kena ko soma famille te. Apa ko la saison sèche. Tele awa akana ba pembe. Mongola Ken. Ah Mongola. Moi qui sais ce mot. Moi qui sais ce mot longibo. Moi qui sais ce mot boa utabu. Badana na makizoba. Bon le mot chama na pegi titana na kombo makasi. Na kombo na ngeza ya beste na tika mutakala te. Na bima mbuma te po na lia. Bora batu. Ya lia bora batu. Yango moni ba bokela ka biloko. Nani wana? Mwana na kisenso. Alia bora batu. Biloko ebima. Omaninga batu ba osela. Aloba manike de batu manike batu innocent. Ye moko ke na kota ba maison na ye. Akota ba maison na ye zo ba sa batu. Manike mutana prince babia ta prince babia. Aye mana Vodacom. Meilleur chanteur muta ko na ati na minute. Siko bolinga bo distraire. Kana distraire ki sinjora. Vous comprenez que mwana na ka demo. Fiki sinjora longwe na la team ya mwana na kisenso. Mwana na kisenso. Na ye na ye mtalo ye kote na mnoko. Aye la geli babe. Aïe libabe au moins de la minute qui s'injora a changé mal le pape Weranson pas Weranson na ba déjà na kosenga qui s'injora pardon pas héritier watanabe na kosenga na batu mais na minute so wela ngamba mamba batute mais senga na parallelo otu na ngamba ngamba bana na filmu te kalomba finga Karine abimana banganga abimana bambua asala boye amatusi zika ayebi pasi ya mwana te lelo to moni Karine memi be barieta siko est-ce que tala non elongi vet kalomba misa lobina nene tabi longi lokwa ba oti matanga na pasa mais bazali na gombe tabilongi babimisaki bana longi ya mawa oye mutu so aza défaite neti baser na ngana bana défaite ya mabe na minute so balobaka mpona baloba yaya balobaka mpona baloba bazozorino baloba mpona baloba surtout mutu akoka mosanga nene est-ce que okondima kozala mobali momoni elongi nete si abotisa mwana nene ya oh mais mobali abotisa mwana atatonaki papa na Stéphano yo mona ye oh yo mona ye ngapo na Karine je suis tout à faire banala bota nene wana na bien te papa ero na ko fula batu botika na fula bébé wa leki ba bébé nyonso arieta ko me ko tanga ba komba batu ta botangisi nga komba makizoba awa botangisi nga komba mwana kiseso botangisa nga bolo vetu na nga Evie Kuli Karine Mokonzi bébé o ayena lupemba ko leka ba bébé nyonso
tomoni moura de la passe azobenga bébé Ariete Afrika kofana na betelo makambo mama sala yaya ata yo moko va matalanga na biceps boy talanga na biceps boy ero molo ban moura ngana linga kokota siko yo lingi siko nga boy bakota nga ero vraiment ero ba niveau ba moura te ba moura na ba bana mikie ba luka kaka ndenge ba okende ole lisaka ba pasha na bango na internet na bato bakumisa ba mais bo ba demo muturma osala lisumu o nzamba ko limbisa te na mokili na geste yo zo ino saba ambasi ese mutu lokwa moura vraiment ninga zana akofana mabwelo na internet pe bo bato bozi pe boyo ki na bisa Gloria bien oleki Gloria Olandi mama Gloria ngelengi magugu ngata Gloria batiki ata la nzela ya libongo na ozwa ete moi si tota na kati zini kokota na kati na onte kota na kati ba mariena na areta tayo olobi to kota na kati polo bipe mwa mingo so mwa eloko malili na makambo na ebi ozaka déjà patron ya na bino kota na bana chango ba se respecta ya yo na Mathieu Bonche cheki na bino mona kisenso ye mal le cheki na bino ba journaliste nyoso bo uta chango tokota nanu lobi mingi to okitsana mutema tokei venez na bika batumboli yo sara internet mambo taliote kana finga ba mama ba yo kotele na mona na kisenso moi kisenso ba bakela bilo na nzoto ba kisenso Sambole Zoba Hadi Zoba Bofula mwana mama kelele Tito Meri Kendiana Tito Meri Sambole mwana ba mongol kolopota Vivet Sambole Mwasi bashimboka nani? Nadimi. Saratola. Rangi. bato balimbisa bato na bien bino bolimbisa bato balimbisa kati bato balinganga na kufa na sira na zongeli la Chine nga zongeli Karim Mokonzi olingo fingisa mama Ken ofingisa Angel Muswahili ya na sida Saratola. Sambole. Natiki na ngai. Sambole. Mama wa Mongol. Arrêtez pin. Bozo loko. Boka. Sambole. Baloka na famille avant s'arrêter. Nani? Nyamakor. Sambole. Baloka ya botaka partout nani? Sita kapash. Ngaite mdalobi. Bolugela un problème. Et quoi? Ah. On va t'avoir green.
bakanga ni babona na tamo bale otoni luko ballon boy kama yini unakushita mwana vanda tika mwana na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambe maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Sika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambi na nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwende munina fimbo napesi awa opiso tumu na pata biso baestoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. Exemple TV qui t'encore, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui t'encore, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui t'encore, rien à dire.